Bonjour la famille, bon dimanche la famille. Bonjour à tout le monde, bonjour, bon dimanche, shalom, shalom, naba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom, bisika, bizui, bino, bande konanga, bon dimanche à tout le monde. Voilà, bon dimanche, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, donc bande konanga, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Voilà, bonne année encore, hein, une fois encore, bonne année, des bonnes choses dans 2025, que la paix de Dieu soit avec nous, to corriger ba erreur y a passé. Ça c'est l'année y a ko corriger ba erreur, ok? Ba nenyo so tambolaki ba erreur ezalaki cette année tala ba erreur nino salaki corriger yango pona epesa yo elan moko ya bien. Omoni dans la vie. C'est pour ça qu'il y a erreur dans le mariage, dans le libala, et quand ça qui est mobulu, corriger des konanga koyo ka sonité, humilier toi, humiliation précède la gloire, ok? Vous allez orgueil, te le quoi ba mai kalambay, yango tozo ko sa ka ba analyse, bola ike vraiment mission vous partager et comme la mai kalambay, alongo la orgueil na kati ya vie na ye parce que eza erreur munene azanango. Toke mbangu topesi matondo na bakimbangiste yenge na bandeko na biso ya Bundu dia Congo na église ya PV ya Longo et puis toke na lombangu topesi bandeko na biso ya témoin de Jéhovah topesi bango bambote ebele pourquoi pas néo-apostolique de way to ka pesu bango vraiment te mais topesi bango ka bambote ezalaki bo babinzambi obiso toyebaka tango ba mouvement we komi koya. Alors, bandi kona bisope, ya ba musulman, topesi bango ba salam, respect, ebele, na ba chef coutumier na bison. Voilà, bandi kona ngai, des retours na chaise de la gloire. Voilà, nandaku vraiment, na zongi na kati ya sous les baobas. Wana mamale ki na bino la danoise. Voilà, bino mo boyebi. Merci na ba bonne année bozo tindelanga. Merci na ba oyo ba kanisi ngai matériellement, physiquement, financièrement surtout. Vraiment ebele merci parce que nazana ba programme ya minene nazo sala bande konanga bokoye bango dans 6 mois. Pesi bino 6 mois bokoye ba projet ni na munene nazana ngo. Alors bande konanga ozana moi aide motema na olobia na sunga mamala danoise na projet oyo okomona ngo koloba vraiment que eza projet moko makasi ezo senga moi ba aide na bino en tout cas bengi mamala danoise opesi contribution na yo et ozala kitoko makasi. Voilà 2025 vraiment ba nebele na vani na réseaux sociaux na senga vraiment aide te lelo na sengi bino aide en tout cas bo tuti sama mitema na bino bo bengi mamala danoise na 0044 74 74 voilà 38 03 16 23 voilà bengi ngai ekozala bien vraiment ba aide na bino kitoko makasi aide financière na lobi bien pour na soutenir mamala danoise na projet munene onaza nango dans 6 mois. OK, surtout comme il a précisément en juillet ou bien juin, je vais vous dire projet Ezalaki Nini. Voilà, ou bien pourquoi pas en mars. Parce que en mars, c'est déjà mon moitié à projet. Alors, vous en avez quelque chose. Projet à Bonzambe, hein. Binomo boyebi pas mamala danoise ka Bonzambe na Bonzambe. Ezalabien. En tout cas, bande konanga bolimbi simuke. Voilà, bandeko, boboto bondeko lisusu, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très très bien. Voilà, un peu de fatigue, talaka ba voyage, mais to mesana ndengewana. Alors, bandeko na binomo boyebi pona sous le baoba, to zaka kawana kolamusa conscience ya mai kalambai na maloba mabe oyo mai kalambai alobaki bandeko nanga maloba ya mabe makasi azali ko benga moei oyo sa kufi Dakumuda, frère Dakumuda, alors que Dakumuda azalaki pasteur, a Longolie qui pastoral wana makasi, ola benga e pasteur Dakumuda, a bengi frère pour na ko humilier muto asa kufi, ko kitisa ye na mabe entre bango na bango ba pasteur. Donc pour bomona kende konanga bokeba, ta mususu ozo bongama lelo dimanche
ozo lata kitoko, ozo kene église, nzokande ozo kene pas pasteur sorcier. Alors bino bato obo sambela pas mai kalambai, boyo karabanzembo na ye, yangonde bo adoraka, yangonde mukula anniversaire na bino bo tiaka, c'est le jour de l'anniversaire boye bandeko boye bake, tamsu bo diminaka, au lieu d'anniversaire matso ba âge, bozo kata ba vie na bino, bo sa la tension na banzembo ebele boyo kaka. Alors ndeko Mike penza a humilié makasi ebembe ya Dakumuda, mais Nzambe azali na côté ya Dakumuda, frère Nabiso, pasteur Nabiso Dakumuda, azali na trône de l'Éternel, parce que to moni mutu nyonso abundelie. Bande konangai, ne biloko ya bongo tozo zela, après liwana biso, balobi bako yeba yo na misala na yo, jour okokufa. Na kosala moi petite comparaison tam subo sepela nangote, mais botala liwa par exemple, il y a chantre de l'Éternel Marie Missam. Tanga kufaki na lelonde to sala bali analyse na ye na to zwa liwa tsiko ya Dakumuda. Ce que c'est Marie Missam au moins bakoya kaka azalaki boy, azalaki hypocrite, abandako bimala mibali, azalaki boy, mibali batatu bakobima. Le roi Moka Zakana Londres wa lataye. Mais ceux qui balobi via Dakumuda, to monite, moi, moutumoa bibi, azaki pasteur à l'okuta, atikala ikobon wa mate, to moni kout ba makangu ba bimi, boy non, ba dioso ba bimi, bazolo bela ebolamu, et puis bazali ko gangela Mike Kalambai, na ba répondre na makambu na ye. Mike Kalambai ye, bandi konanga bino mo boyoka ki o Joana, nazana besoin ko lukango te na chela bino ndenge azobenga Mowei alobi Mowei ayebi ete alobi ayebi Dakumuda te un bogar ya ndenge wana tanga bade ko yemba banzembo na ye alobi ayebi ete. Quelle humiliation bande konanga. Et puis azako benga ye alors que ba pekisi biso to benga ba wei te si balali na bango yo azo benga emolimo na ye. Molimo ya Dakumuda sikoyo ezali ko kota siko na batu nyonso pona babimisa vérité. Umoni Mike Kalambai atambolaka na Satan. Mike Kalambai Nzamba lobelaka ye te bande konanga. Po soki Nzamba bando lobela Mike Kalambai. Mike Kalambai ngaka ya koloba likambo wana te. Mais Nzamba tiki ya koloba pona tozongi seleba mitakala na ye na zawadi. Histoire à zawadi, eza histoire vraie. Bande konanga video zawadi ya bimisa Mike Kalambai azo ronfle pembe na ye basi ba ucho beta magoda. Eza histoire vraie. Bo salite wana moneki gravité na ngote. Na balo baba moneki ona kofi. Na bamloba ki ozaka tsuki kofi nganga na yo. Na préféré yango parce que ya na koza na kofi. Bolobi ala danos to moneki na kofi. Ala danos to monaka e a mataka na ba live banganga. Ala danos to monaka e a mataka pa ba prophète. Ala danos iboye. Tamsu na matana nga pona curiosité. Na simba na biloko na bangote. Mais ba mona yo lali pembeni ya mwasi ya libala. Et puis na mbetu na yo Mike Kalambai. Quelle humiliation. Il fallait que tunde bo soni wane lata yo vide yo mobimba. Mike Kalambai yo so muto yako tuta tolote. Et puis Mike Kalambai ozo parler en langue diabolique na kati église. Bande kos bo bima na milia ba Mike Kalambai. Bobima, ça c'est 2025. Bo corriger ba erreur na bino. Koti ke loko moko te erreur moko kota na vie na yo. Oyo année 2025, c'est l'année de la correction des erreurs. Bande konazo insister na oya osela bino thème na yango pour na 2025. On doit corriger nos erreurs. Même ngainda na olo bana nanga moko, même ba erreur na saka na média, ba erreur ngakutu déjà média na corriger déjà année déjà 24 pour na musala nanga oyo bande koso bolandinga bien na corriger na côté sous ba live pamba te oyo na yebi ke na ya ko déborder pour rien na comme osala be mission moko classique. Likez, partagez. Tokei nango bongo 2025 mobimba ba obo komelanga la danos au côté sous ba live te. Laissez-moi amener mes émissions comme ça.
ok, live kozala kamuke. Donc la kamoko penza exceptionnel. Likez, partagez, yaya. Bon likez, monsieur, ko ça la bien. Voilà na petite fille nanga zate. Koko nanga mwasi. Aya kalbina bilo likez l'émission, likez votre émission. Ça fait du bien, voilà. Ok, bande ko nanga likez l'émission et vous allez bien partager. Siko soko za orgueilleux le kola ba Mike Kalambai. Tala siko émission toé ko analyser ya Rambo. Merveille Rambo. Penza to pesi bambote na de konapso journaliste. MS boy. Voilà MS. To pesi bambote belé, je crois bien total EMS. Voilà, EMS Pro. Voilà. To pesi bambote ebelé. Mike Kalambai sikoyo akanisaki batu oyo balandaka Kofi. Batu oyo balia na maison du potier. Na kati anda kwa Kofi. Batu oyo bamona zobozi azaki na kati ya maison. Rambo aza na kati ya maison. Bamona Mike Kalambai. Zobozi akufa. Fali Ipupa na yebisaki bino. Na yebi moi quand je fais sortir ba parole nanga ezalaka vérité. Na yebisaki bino place nini Mike Kalambai ayebanaka na akoma pire ya Fali. Et pas ya Kofi na maison du potier. Potier cela veut dire moutou asala ba pot. Donc asala ba vase. Voilà. Donc voilà Kofi asala bango bazo ba vase na ye. Voilà. Dans la maison du potier. C'est là Kayebaki Mike Kalambai ayebaki Fali Ipupa. Omoni ndeko na biso ko loba ba petit. Alors bi ba petit donc ba petit on ka ba vrai petit. Hein? Ya potier, OK? Ya Fali et nani ya Kofi. Mike Kalambai na pétage. Vous comprenez pasteur pétage. Ba ndeko salinga somo. Na bi non. To analyser nanongo boyoka Mike Kalambai yoka bandeko tamso yoka tiamo awate tamso na like na yo parce que alandaka sous le baoba bien boyoka pina bo tia pina bo partager ngo et comme la Mike Kalambai bandeko soni Mike Kalambai nzoka nde azalaka pina na kati ya maison azana maison du potier azana kati ya Montfleury. Tango ayembe la rabino botala ka ba danse kaka oyo ba bina kana mokili yango ye pa bina kana orchestre na ye ba kosa batu mabine uti na lola lokuta lola mabina nango eza kimia eza dans le calme, OK? Eza te sauter ningi ça va partie sensible en nzoto non wana ezali mabina ya nzambe te. Tango nzamba zo senga biso la taba robe décente basi ba bomba nzoto na bango ali entre temps atika lisuba mabina ya fuenge azokotsa ngo e koma su mabina ya lola non. Voilà, bozana sous les baoba moko poati moko pa café to kosta ninga bukete to melana biso mo mayebele et ça la bien. To landa analyse oyo na bokebi nyonso alobi penda ebele. Et eza vidéo ya batu tokozwa mwandambo MS na biso vraiment tike na biso tato sala mo analyse oyo pona esunga pe ba oyo baza tetu boza landa bon bonaka bozo landa Mike Kalambai pona son nez ou quoi il a un gros nez hein voilà so bon mona zolo ou bien vous appréciez na nini parce que zolo ba français côté na lola te. La langue, parole, bien parlé, bien articulé, ce n'est pas ça. Et puis, si vous voyez, il y a sataniste, mingi ba yeba ko loba bazana na do ya ko loba. Parce que Satan aza mutu moko boy ayebola ta bien, ayebi ko loba, ndenge bo ba desina kaye wana asala boy non. Satan aza bon parleur. Vous comprenez? Satan yebi ko séduire hein. Aza séduisant ko à côté lui ko séduire yo monde nga ko séduire Eve liana yo wala fungwa mamisu c'était Satan hein voilà
Donc, Dieu nous a mal au bain, on a voix normale. T'as la banane, mais Satan, il a voix bien. Alors, il faut faire attention. C'est pas tout le monde qui parle bien. C'est pas tout le monde qui a art de parler. Non, surtout les pasteurs. Il faut faire attention. N'allez pas chez un pasteur sorcier. Ozo le Satan na yo. Et puis, ozo kota na kati alliance na ye. Ok? Voilà. Donc, likez. On va maintenant mettre la vidéo et puis on va analyser doucement, doucement. Vraiment, une fois encore, bon dimanche à vous tous. Hein. Je vous love, je suis là pour vous. Vraiment, vous avez des questions, vous avez des problèmes, des mariages. Live Together 2025, et ça spécial, vraiment, en 2025, na soldé vraiment. Ma balle est belle, na kosalango, vraiment, na salate. 2025, j'aurai beaucoup de temps. Ok? Voilà. Alors, voilà. Tu moi vidéo. Bon, mon abango. Après, on va arriver. Rambo. Qui réclame depuis longtemps. Qui faux pasteur. Et tout. Et le Mike à la Mouki. Qu'est-ce que tu en penses concernant la sortie médiatique à Maïka? Bon, mon bien. La rôle au bilan traité. Oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons le au dernier jour au monde, faux prophète, faux pasteur, okay. Pour reconnaître mon ami Zalé Naban. Vous comprenez? Frère Mike Kalambay. Frère Mike Kalambay, c'est quelqu'un que moi j'apprécie beaucoup. J'ai beaucoup de respect et d'estime. Mais dans mon cas, il y a moins orgueil. Moi, orgueil. Moi, orgueil. Orgueil, mais il y a moins. I haven't been able to take my eyes off my husband's pants since he tried this morning trick. What happened afterward was unbelievable. Oui, pourquoi? Pourquoi? Frère, déjà le lot na vie. Mike Kalambay. Bato Mike Kalambay landanga non bien Mike Kalambay. Parce que ngai ni na zabu na za droit toucher mututu na li. Mais ça pasteur. Yo kanga za bediago. Ah ouais. Oh. OK. Voilà la merveille Rambo. Yo Mike ayebiti. Yo Mike Kalambay. Hein? Mike Kalambay. Yo zo ke doleka na TV wangana parti à Dakumuda rapport à Koufi. Ça fait mal. Voilà analyste international de la musique ça fait mal. On m'a dit que tout attends moi si na omo na bana na omo baza d'accord na yote. Ozo lobela mutu mo oyo. Lera lobaka ngo oyako lobité. C'est l'air akufa adae. Pe ozo lobango. En plus na contexte nini avec l'orgueil. Et puis le wa puis le bossa cher. Na cher avec l'orgueil, avec moi orgueil, taza orgueil munene. Nzamba lola lo ayo karayo. Pourquoi on fait un tarabatou boyko? PDD, Mike, na yo, nanga, na pese zaponga na olobana, nanga, na batu misus, na ba collègue no ga ba pasteur. Na suya réputation nzambe makasi. Donc lakin ba bossa na bambe bana bango facilement. Tu es bien na ma vaseline. Tu es bien na ma vaseline. Tu es bien na ma peignel, la beta peignel. Ok, nous moi ça ba tu dis ça peignel liboma. Mon mien on a mona ke pa yinkele. Donc ça dit ba yibio na ba makamo. Bandeko ba bolingo. Apesa peignel liboma. Peignel de bomona ke bongo dépression te za liboma. Mike yemo ka lobi anga lobi boyebi na ba 2000. Ce qui ba 2000 combien muto aleka kina asala kinga boye. Bomona ndenga koma na liboma. Bandeko banda toyeba Mike. Proche ya Mike. Oto mona ka muto e beba. Aba akomi ko laksa mutakala na e akomi ko sala boy lelo penya la sala azo mobile yo mabe lelo soka sali live. No, you supposed to speak only English. If you don't speak English, I don't want you to come here. I don't speak Lingala anymore. No more French, only English. I say what? Liboma ozo ba na communauté ni communauté ba congolais ou bien so ningolo banglais kene na communauté ba américain kuna mais ba tu bazo mata la live ni ba congolais alingi balo balingala te ozoma ke liboma Mike pa lobi na pesa ka liboma bongo yo mutu abongo soke sa men église de soka banzembo na ye bande konanga bozwa mayele toleka
Nangaka na chamo commentaire place wana. Et puis na otika boyoka. Boyoka moi mingi mais boli mbisanga na bando kata hein. Voilà. Na bando tika tenyo ce qui. Moment où ils sadique. Mike Kalambai. Pourquoi pour nous la bisabat? Au moins stade wana beti. Ils a spirit. Ah ouais? Pour nous le bango ve. Oui. Spirit. Spirituel. Ils ont monté que mutabeti après stade gloire et la tarati. Gloire et bien. Na loba ina bilongo. Spirit. L'émission na loba Mike Kalambai. Stade Fagi Maramoussé. Mais il a pris et le côté abomisi ba. C'est que Dieu donne ne suit d'aucun chagrin. La Bible dit on va appeler ça chagrin à la ra. Il y a bomisi ba. On va élever yo parce qu'il y a beta stade. T'es pour na beta monta beta stade solo ngala mona kiza Moïse Mbie. Mike na force na zo bisa yo. Ba mo baleka bandenge moko. Déjà Mike Kalambai ngana yo biso pour petit Kofi. Obo yango kwani. Mike Kalambai yo luka Kofi te ngate mote. Yo. Aya luka Kofi. Mais oui, tous en plus de venir nous en na fête mo bena di diston na kuna. Ah oui luka Kofi poani. Yo na so mo na ya verbe ninga. Yo luka Kofi te. O ngana ngo. Ah, voyez. Oh, vous comprenez? Mais vous verrez le baba marambo sur Mike. Les Kofi, Vérambo, le baba yo Mike. Kalambai, so yo ya koti lola yo. Pourquoi on le bâti? Yo ano bete ngo kara. Tu comprends? Moi, bande ko ba bolingo. Bando ki bazanga kate. Bato ya Mike batie défi. Mutu moka Mike alobi a tie 100,000 euros soko pe azana ngona lukuta so pe solo ka ye. Oya koyela e video esika vi nani potier aloba ke soki mutu soki ye akoti nani Mike Kalambai akoti lola ye pe akota lola akopesa 100,000 alobi video wana ezalaka te. Sikoyo Rambo oya zaka aliaka bande kolia na Kofi bande kokoza la porte parole à Kofi o bande kota na ndako no kota na maison du potier aye biango bien et puis nani opal atanga kombo na ye zobozi atanga kombo ya ndeko na biso mobali oyo parmi pe bato yo bazalaka pe pembeni wana bande konanga alobi yango bien que Mike ye mutu akendaka pa Kofi alukaka Kofi Kofi soka koloba na biso alobi ke Mike mkola mona ye alobi na ye ki azali do azam musicien ya koleka ba musicien nyonso. Est-ce que musicien mokili akoleka ba musicien ya oba yembela nzambe? Bon nzambe saka toujours likolo. Même isinga na mbongo na nga boya mukio na zanango. Par rapport ba yeko yesanga ba bike moi swana zo mbongo akisi azana porte-monnaie magique. Avant dans la première classe. Ah ngai na miso nzambe ngam na leki na mbongo. Panga na osale la mbongo ya normal, mbongo ya bonzambe. Mais Mike azo kumisa Kofi. Yangona merveille lobi jamais. Yo bande ko ya pa Kofi. Et parce que nani Dakumuda aloba kiteke oke pa Kofi amonio balongolo bilamba bakotio na nzungu basali bisala sala non. Mais aloba ke Kofi abenga ye. Temso Mike ozaka kidiba Kofi sibisaka batu touche abenga ya lobi tala on azana Mike voilà tangu yo zongo ekolingo bando yemela banzembo ya nzambe tangu yo ningo kini tala Mike ayaka ka awa zonga Mike yebake histoire ya Dakumuda eza histoire vraie koya ko wanga nango te allez Rambo asasa la biso ye. Est-ce que Mike tu crois supérieur que Dakumuda? Na bonzambe peut-être. Hein? Na bonzambe je pense pas. Na bonzambe supérieur à Salade. Na bonzambe biso nyeso to andenge moko na corps du Christ. Ba dogo ba ye mais comment ça musumu parce que sumuka ki. Yo to senga ba tuka pardon pas senga ki pardon quand même ngana limbisa ki na acte on pas senga pardon. Ah ya zawadi. Mais quand même to sumuka kala mingi ta. Yo so mona mutakala nanga. Mike Kalambai. Yo mona mutakala ba dimino nyos. Mais ba mona yo. Pe na contexte nini ezali na harmonie sans harmonie en salité. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Frère, aux spécialités. Biso salama poto banga mutute. Yo mo yebi ngana ko bangote. Ila sali nga passe na ngai passe. Mo na tiki batutu ba loba. Na moni batutu ba lobeli yo. Na préféré nga pona ngana sala vidéo, na sala games. Na tala ngana ko chope na ko beto makasi te mais fona ile émission. Na bi ke ba okata ngo ba ochila yi. To kati de ya Mike. Tika ba avanti wana osala. Bolanda. Nous confirme d'abord que Mike
fréquente Koffi Olomide. Oui. Oui. Mike pire petit verra beauté. Plus petit. Ok. Pire. Mike, pas pire petit verra beauté. Pire. Ça a Koffi Olomide. Pas petit na ye. Pire petit. Donc Koffi Olomide. Mike il y a quand même yoka. Dasi ça m'a bo akizaka Koffi te o Koffi za ndokite Koffi kuta za yoka ngana ebisa yo. Je te jure nzamba otala. Ngana OK ngana contexte. Déjà Koffi a ça élu de Dieu. Et pourquoi? Pourquoi? Na aja Koffi bongo. Yo mona Koffi ba problème Koffi kuta nango. Et bah so Koffi alongola nango. Et bah guerre Koffi bunango. C'est élu de Dieu, c'est Dieu. Yo moi comprendre rater c'est grâce à Dieu. Na sili sa maman na. Donc c'est-à-dire Koffi a démonté. Na monti la maman ça Zambé. Oui. Ça ça dit m'dabate oui. Mais Zambé va kebele tout bembete. En avant d'avoir le bague oui ngana za na kotoka frère Koffi parce que Nzambe mo ka pona basumuki. Mais Koffi Olomide sur ka koti lola, c'est que yé pas kotalo. Mais ana erreur ne yango ana pourquoi le baga ngote a répondre à Koffi. Bolanda rambo. Kilelo Koffi a peu erango répondre. Koffi a vivant. Mais kalambai Koffi le bague so yo ko ya koti lola. Alobi bien. Il fallait nani Maïka ko lobake. Ce qui n'a kotoya kaye parce que Yesu ayaki pona mutu ba masumu. Cela veut dire que yemo kopera mbazo confirmer que Koffi azali mutu ya masumu. Mais ya ye ko wanga na ye. Et puis boyo ka biera boyo ka abandeli yango ke via lobaka ngo ke soki yo Mike okoti lola ye pa okota lola parce que ye mutu asimba kanzungu ya Mike Kalambai. Ye mutu asimba spiritualité ya Mike Kalambai. Mike Kalambai nanu abimate azaka kana kacha bokangami wana abanga kala msoso ka bimyo ko zwa liboma soki pe eloko ni yango monaka ba omona bango bakenda kosala ba bêtise wana ba bitakala na bango ba bimaka bo bande ko basi obilo ba bobima na bato bongo batikela bilo ba malédiction ba mama na malédiction yoko tilola ya okota lola erango ya kufina nte to boyo ya di Koffi Olomide Koffi wana ne to beta yo to ze bele kuna ba egle wa ba biso to na no bima na o beto maya na tina share na miso bandi on va vitesse mo comprendre donc oui donc c'est-à-dire babilo kwa des habités Dakumuda moi est-ce que toi tu es supérieur à Dakumuda? Pour Dakumuda ngola comment pas pasteur comment moi ça fait mal hein ngana otala beauté Dakumuda zala na expliquer yo Dakumuda daza ki bogar ya Mike otema na beauté c'est va mettre musique là Mike tika Linda donc on démystifier moi je n'ai jamais vu Dakumuda bon zanani biso tokutana na batu nyoso te ozaka mututi est-ce que on a droit au lobango on a titre pasteur on peut na cher bonsoir cher repose te abatu onga mabolongo na ngaso na fuka melio pasteur fuka mela mabolongo ponanga yo sengi na sengi na mona retour so nzamba ngayo kakayo fuka mabolongo ponanga merco moni ba pesier défi kwa ba yebi pasteur omoni yo comme yo nzamba yo kakayo fuka mabolongo ponanga oui on panze église wa a pesier défi pona ayebi na kati ya maison du potier ya Koffi Dakumuda le bagi ya solo qui a petit Koffi. Donc il y a on dit qu'on vient en bimé on a par hasard. Sorta Koffi a gagné l'une nani autre. Mike depuis c'est candidat. Donc il sortait en salon pour na Dakumuda te, a salon pour na Mike. OK. A Monique maramunyo c'était ce balo. Alors maramunyo ce balo ba si batu. Ezaka ya solo te. Ya Rolanda Pete to répondre batu tout. Ya lo muta vena ndaku na nazo finga ngai. Finga nonga. Na ebiote na sanité ba combien ba finga isala nga rien mamunis ba lo bango so bondo kipe ba tutu mais comme libo maté comprendre si on déjà Koffi a sepela ki tenenge Mike a sa réaction nga bimi OK parce que à mon indira ignorer Koffi do yozo no misa ba tuneni donc comme na yo kotara Koffi est-ce yozo 5 Koffi est-ce na lola yo kota Koffi otika Mike ala mena tuni o question mais so bromo ke maramba bon ça comme mais na ebiso na ebi mamba o mama lo ba solo ah ouais oui Koffi la ina raison. Donc Mike Kalambai ko linga to pas d'église ko pas d'église ngana yebi Koffi bien parce que Koffi azaza conseil que na yebi bien a yebi que na yebi relation na yo nga Koffi yebi que na yebi non vérité Mike Sambwe vérité bimi bomoni Mike Kalambai ko miyo nzamba yo ko OK et bimi saka relation ya Mike na Koffi Mike Kalambai mo na batu ba lekio na spirit na ba no vérité bato ke no senga makambo Oyoki, pai Mike Kabake na kosenga makambo.
Bandeko. Soignera ba parole na yo. To petit si muta loba, te mutu toza droit loba. Voilà. Mais faut ba loba nini soza li pas ça dans l'idée d'opinion. Oro loba nini na place nini pe pona nani. Muta kufi. Oh. Frère Dakumuda. Peu apparaît langue mo be ya mauvais ma kaka shika ba yi. Petit la ba bilo wala bo sara na jour muso loba na doit ta pas. Merci beaucoup. Babylone est bien. Ba tutu ba kit complet, ba nani, ba boss belé ba benga babina nga follow belaé. OK. On va na boye na ngo bimeli na lobele. Prophète. Na comment les arana? Mike Kalambay. Mike Kalambay. Tika mamu na lo ba nota ke frère na nga, na nenga bien. Tika makambo yo sali yo, zonga yo moko luko rectifier ngo kaka na cher na wana. Pardon parce que sengi pardon te. Soko sengi batu pardon te. Oboyi ko senga batu pardon. O mona bien na zele lo ba nero lo bango. O ignorer ko senga batu pardon la kisi batu yo danger. Banda lelo na lo bana yo. Nzamba lo la otalanga. Na Paris. Banda lelo. Soko so sa ba sortie médiatique na yo. Batela asko maloba na yo. Petambola ne kenge bazo. Yo de so mutu mo wana lo kolomabe. Yo na ba pantacle wana ngo. Yo komitina niveau komo lo bagaya pantacle papa. Ana Boyoki oyebi ba pantacle. Oyo zanango. Est-ce que bino boyebi pantacle les années? Ba pantacle zalaka ba biloko mususu ezaka lokola ba signe. Oya ba astre wana ba signe ba maison. Ba pesaka bango ba lataka ba msu ba lataka ngo kititi kotoyo ba nini boye pona kosimba makambo. Omoni kofi pesaka ba pantacle so ok yo luka bonheur bien boye na boye za musala na ya pona na maison di potier. Boyoki rambonenga lobi. Boyoki balobi eloba siya tula lobi soki ngolo bimi lobi ke mami watazana zemi ndimela ye po bavanda kisika moko. Tango mwana mobali wa ye ba futi ete mais aye ko ebisa bino vérité. Azala ba pantacle. Abomi si bato ebele na nini na ye. Poni aye ko lobela bato wana te. Pourquoi ko lobela bato yo boko boma kite na stade. Oboma i bato te. Fallait ko loba na bango. Oyo ko senga bango ta pardon. Ba famille na bango ba sepelata. Mais yo tiki bango okundi pe bango kutu te. So ipe suka wapi. So pe batu pa batu muso pe kutu ti lelo bakunda bango pe te. Bakanga makana ba morgue mbongo baka ekunda bango ezate. Na kama ka pays mo ba préféré ba bomba mutu na morgue 6 mois, une année 2 ans pour na mbongo ofute ezate. Ole ba soldé bibo bimisa yake ne bazwa batu asika ba lia mbongo na bango. Boyo ka pays mo bibo kufi ba tio na morgue. Mutu na zata mususu na 5 tolo baza par exemple na 10 tiroirs. Batu 8 bafuti mi bale ba na mbongo te. Abombi bango inane. Akomi ko utiliser kaka 8. Olia bimisane ka batu mbale boya ozobande na bino azwa batu na sika akoma na 10 azo continuer te congolais raisonnement buzoba azozwa bato ba ko futa te ao baksela bango ka tarif bazo futa pete. Olia benga bango te en tout cas na mo pesa ka $100 bozo ba corps na bino po a moyen te. Tel raisonnement ya congolais azonga na ye kaka sima marche en arrière. Voilà. Donc bandeko na ngai to bando ke na suka alobaki ebele mais to la description. Ah ouais? Oui. Yo so aleki nzela na fa bebisango toza na télé merveille rare nazo loba na yo déjà na loba no na spirit qu'est-ce qu'on a spirit yo en preuve papa mais nazo na preuve ko. Ah bon? Oui. Oui, preuve na ngezani comportement na ye. Ah ouais. Preuve na ngeza ko wolo balanga ni na ofundela nga preuve neza comporter biso tout na bino na vidéo na mona kawana ma que ya destruction mutu bozaki ne bien faut publier pour nani ben faut filmer pour nani ko filmer non mutanzambe ko filmer non jamais les bossa pour mutanzambe déjà ta moi ça bito filmer faut boya mauvais to tika na biso pas se respecter nzambe. Ah ouais. Biso senga ba par yo moko to senga pardon. Donc Mike Kalambay en tout cas vraiment frère biso to za la banini te to za na eloko ko banga te to na eloko ko banga po mokileza yo te. Vous comprenez? Après là après là na sengi comme ya prier da kumuda prier lenga. Voilà. Bande ko ba bolingo ba oya biso j'espère que vous comprendre. To comme na biso na souk émission aloba ki penze belé
tant sous analyse to ya ko continuer li sous lobby to zwanda mbundambe puis to ya ko sala pe analyse ya Pierrot oyo pe alobi pona Mike Kalambai vraiment to za na CG na ye photo za na wana o eza mois janvier to boyi bande ko na biso bokota na erreur o eza année ya ko longola ba erreur eza ba année ya ko bakisa ba erreur te. Donc chaque année il faut na vie na osaka thème na yo soko moni ke thème eza mabe oponi thème mosusu olobi te nga nne nanga oyo thème nanga na kotambola boye mais ngai la danoise na poni na ngai oyo ba pesa biso na église to corriger ba erreur pona tozwa meilleur ya biso. Mike Kalambai orgueil ezoboma yo ma papa kingai ki na si robotama na mbuji mai be na kananga fuza robotama na kacha mboka fuza lo mwana mboka ondima kate ke un jour okoma Mike Kalambai parce que muto ataka na Nzambe ayebi ke Nzambe fait des exploits ata lelo na kwei lobi na Kongo mama la danoise comme pe président de la République no comme orgueilleuse na kokoma te po na yebi ke na mwana Nzambe avec Dieu ako memanga na ba dimension nyonso. Mais bato batambola na diabulu bangonde mutu bamona bie bana bato babotama neti Mike Kalamba il est né sorcier yezate bapese kindoki ki mukolo abotama na kindoki na ye azana ngope chilelo tipe azana parce que mutu akenda ko luka ba kisi na makasi abotama ndoki mutu oyo akenda ye moko ke luka kisi mais oyo ba memie bango wana mso ayebina ete akeme oyo penza ke ko luka ye moko bino mo boyoki yango merveille atie mai na monoko te a expliquer binongo très bien alors bande kunanga boye bake okoko sala makambo ya salite biso tango to yaka awa nazobulu bana no tango nyoso to yaka ko finga ba weite to yaka ko benga mu weite mais to yaka ko lobake ya sa kufi na ye boka langage na lobaka ya sa kei na ye pe a son âme mais biso bato to tikali soka zaki muto malamu tout landa ba œuvre na ye soka zaki muto mabe bolanda misala na ye te misala na ye zalaki malamu te tala boy na boy et puis bande konanga e ba yebaka lero kufi ndoko mona tala da kumuda kufi tala ba video na ye ndenge bandi ko talama tala ba kabo nyoso ya lobaki surtout parole muso lobaki abi nazwaki ngo abike ngandenge na zaboye nazana ngo awate ngandenge na zaboye mwasi nanga za mwana muke anayebi ke na bali mwasi aza mwana muke papa onanga soki na kufi lelo abala na ye na kokufa pe baboko pamba te bomengo nanga kotika lepa na ye bande kwa dakumula pe boyoka alobi ke ba bien na ye kotika pa mwasi na ya mwana na muke soka abali na ye a vivre babota ki mwana bango moko komo na ye Jim la Jim komo na ye Jim. Vous comprenez? Alors, moi, c'est naïe, ya oyo penza ya jeunesse, babota ne ba na sana poto, alors, eloko mabe, basala, amona teta, nkaka, ya longwa tiki musique, akomi ko sa ila nzambe, moi, si wana boya kie, eza normal, parce que là, moi, si wana tango zwa kie, azalaki moi, si ya sirène, azalaki moi, si moko mabe, azalaki ne moi, si ya satan, gebo konye ki satan, c'est normal, basi bele balinga bongo to mona aboyo. Alors, bande konanga bola ite bo partager, on est ensemble. En tout cas, live together ezali, ozo luka mwasi ozo luka mobali, oza diaspora na kati ya UK, na kati ya Europe mobimba bande konanga. En tout cas, n'hésitez pas, appelle maman la danoise na 0044 74 38 03 16 23. Voilà to solo li. Abonne attendez, salut. Like mission pour et permettre mission na poko atoko tsape mission mususu. Partagez yango boti kalamalamu. Merci. Voilà. Bisous à tout le monde. Bye bye.